tozwaka bakinois bekunde te. Toboma etelo na Kinshasa, na Congo. Peuple kinois aza na besoin ya babiloko mobo ya senga kapa ya bato bazo gérer biso. Peuple kinois aza na besoin te amona bato bazo gérer biso bayaka baya osala biso ba théâtre. Zara personnel. OK? Mais mboka za biso tokotika pe mboko ekufaka te. Vous comprenez? Toza toujours côté à peuple, côté à mboka. Malgré ça na Congo, mais ermo ya kotumba zo tumba. Mais là tumba ko tout na zo lobo esengeli, est-ce que na zo tumba mutu? OK. Vous comprenez? Na point tant to dénoncer to loba makambo, tant to loba mboka, mboka ndenge ya liboye. Rien ne va. Na lobité. Est-ce que fona loba avant na loba fona na Londres? Hein? Nena alia na loba miko surtout rien ne marche, rien ne va na Congo, na zanga na Congo na lobia. Est-ce que tu connais Matondo? Rien ne va. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozo ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était dans vos s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois Maramba beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko. Puissance ya liloba eleki elisasi bandeko balandi bino nyonso bozili bakuma malamu ya kolanda biso partout dans le monde topesi bino mbote obozolanda biso pona kolanda émission na bino masolo ya politique émission na biso oyo penza lelo toye awa na cadre kaka ya recherche ya ba vie ya baimboka na makambo ezoleka toyambela bino mwana mboka Koko Matone Kimbangu Congo. Donc ye lokola za rapé Kimbangu to yoka nano pe mamba centenaire pour ye akenda te makutana na papa Kimbangu na vision akutana papa Kimbangu ayela ye basolola to fanda nono wana lelo na ye avant to simba mboka Koko Matone mbote na yo mbote papa bonio kimia message na Kinshasa mbokele mboka na biso mbokele makasi ya mope boye kanivo etondi kabri kamundele na balabala esali au moins bien gratana bilo mobo ya mwa kala obosani banzinzi obosani basolo balide to mesena na deja to mesena na mbokelengi ka ya ngonde to kolela ko da pemena sayo bongo nde to mesena. Voilà batendo mingi Koko Matone Kimbangu Congo. Na tuna déjà pourquoi Kimbangu ne ba émission mususu o explica mais lelo oyo Kimbangu honoré le 6 avril kobanda ya 2022 ikokoma férié. Et salio ndenge nini yo Kimbangu lelo ba honoré mentor na yo. Matondo mambongo yango to pesa mboli penda na ba Kinois bayeba ke makambo mfumu mfolozi ezaka mamba motuya ezaka mamba solo mais lokola ba congolais tous en esprit ya ko négliger makambo ya ko linga ko sala ba recherche te makambo esalama na Congo awa na 1959 lelo 60 ans ou 62 ans au monde congolais a joué bangote mais makambo esalama 500 ans 1000 ans avant au monde congolais luka yeba empereur carolingien ba congolais ba yebi ma histoire ba yebi tout ba général Pétain ba dans tout ba congolais ba yebi ba croisade ba ni tout ça ba congolais ba yebi mais ya Congo etamna Congo lingi makambo ba tumsusu mais makambo ya yemo congolais linga na mutu yebi mpinga kasende te ba yebi te sum dondo expliquer mutu ga ancien premier ministre biso mutu so mona ko mukamo makanda kabodi ba yebi ko douter siko toujours comprendre te mona ba tumsu ba lia mona ngana betela bangal ah ngai boyebi gouverner mo na mboko ko mone kabayidi wa kabayidi mona ba yebi te
Non, vieux Paul vieux Paul président ça biso to za na école wana en politique Kabaïdi grand prêtre na nga mokete na politique on parle idéologie vande au Cuba ya osangana te eza ko ba théâtre to tala te ya wa bato ba osaba vendre na politique non te ba vieux wana ba konza kisasa umamle kisasa pour na nga osangana te ba Bernard Mungulu le ya Mungulu bato ba yibi ngota bato ba yibi te bato ba yibi te ke ntuzu ya mbazaka azaka gouverneur na mboko awa na Kinshasa bato ba yibi te po ya ba Congo ndete kai fort ozo comprendre bato ba yibi te ba konde vila gikanda ozo comprendre ba singa ana mboko to alaka ba sakombi mais ce que le problème ezali que pour na grand prêtre Fumu Kimbangu lelo président to remercier déjà na initiative ndenge asengi na parlement na sénat le 6 avril et banda kokoma chômé et payé asengi sikoyo bangonde ba acte nango pour ekoma applicable. Je ne pense pas, ils ont rappelé bon côté. Président, c'est les Arabes modestes, non? C'est ça la politique. Politique et la politesse. Donc, aujourd'hui, c'est pas tout cas, là, nous pose un guide, au Sénégal, on a Hollandais, on a procédure. On peut pas dire la procédure, on faut pas acte, on est au Sénégal. On doit voir ça. Vous comprenez? Mais, on a un rapport, ils sont légal et légitime. C'est ça. Sikoyo bazo mitungisa trop bazo mituna to na pays laïque ba religion ezebele pourquoi seulement valoriser mfumu kimbangu alors que batu mususu pe bazaza wana botika bango boleze batu ba religion mususu matondo ba congolais to kolisa bwani un peu mayele boyebisa biso religion nini ya biso à part to yebi mvolozi kimbangu ya biso moko ezawa ba religion surtout elle na mboko eza important na bungi parce ba ezala déjà ba Pâques awa yo to la feria na réclamaki est-ce que ya biso et Pâques ya la feria te ezala non dimanche boni boyko lundi Pâques même na poto de la feria ba mno est-ce que ya biso bolobate ko mwana mwana nzamba bota maki bo tsa muta aleki ba tutu bo to tangana na ba réseaux sociaux no bo ça ba commentaire hein na réclame pourquoi ya biso makam na biso photo boya to bunta hein to lingani da bolinga cuisine interne nan to banana wana mais ça m'a bêté mais constitution le pays laïque tala au moins surtout que nous musika au moins même la constitution wana faut que buka ngoko bandela mais je te dis batana basala la constitution basala droit constitutionnel les ya mindeli est-ce que vous comprenez ngate na sina lobaka na one émission no moko na France mibeko ezali loi ezali na Angleterre loi ezali mboka nyo surtout esalelaka mibeko mboka esalelaka loi mais ba loi wana basala ngo selon peuple na peuplade nango quand ndenge France ça la mibeko na ye Angleterre pe et ko na Angleterre be ko na Congo non na France ba ko ya okanga mutu moko di cargaison ba yepo ba kanga mutu moko ba yindi si quartier ba bouclan pour kanga mutu mais en Angleterre ça bon te ba yo zona soda mo peka ata pe na mundu kité mais na France monde ba bien armé minduki ba ni tout ça ba yekanga bato. Mais en Angleterre, non. Tu as la culture, ok, si tu as la police, tu as la bundisete, tu as la soignete. Mais en France, tu as la bundaga, tu as la les États-Unis, même. Mais en Angleterre, ça n'existe pas. Au monde, c'est le tempérament, il y a peuple, c'est le peuple, na peuplade. Donc, on a sans soi. Donc, les amis, mais pas appliquer, c'est le peuple, na bangon de la salaka.
Donc yo lingi en fait nangi pe na aider parce que nzamba sunga pe biso na moi ba classe to ebi pe mo mambo pe histoire mais nous avions connu une constitution na mboka oyo ba congolais ba comment celle de Luluabour qui s'adaptait aux réalités congolaises mais wapiango Mobutu alongo na kasi yango likamto olobate soko Mobutu avait fait des erreurs de faute ti lelo faut to connaître ça erreur na ba faute Kamanda kufa Tshisekedi akufa liawa kufa bato basala constitution yango na tolobite bon ba constitutionnaliste basili Pof Mbala Zali et les autres Pof Mbala mutu ana top il paraît na constitution Congo wana pona bato balinga afachi mutaza top na minute za prof Jean-Louis Sambo yene dali kola Pof Mbala na minute bon basangana po basala ngo mutu moko ko ça teke na ina prof na lobi na ngaka vérité la promete Prof Sambo Prof Mbala Mbata et les autres Balabi Mboyo ba Joli Jacques ba constitutionnaliste vraiment basé belé basangani ba élaborer ba adapter selon peuple na biso na peuple na biso na esprit na biso ya Congo basali yango mapeza wa dans la recherche na ngape na trouver que conscient na biso ndire ba yiba conscient ya France ya série ya Giscard kasi ba plage air wana kutu ba plage salama ya trop lelo kutu nemdu ba okangama donc lelo balakisa biso ke bwani ezali mayele ezali lokola balinga pe ko komba buku te po biso totanga ale ba profiter ba sel biso konsambo bakoma te ba koma mingi te na za ko vouloir bango te mais ba koma mingi te faut ba koma rapide mais bi ba sa constitution didi o ya 2006 to sala ga oyo eza ba éminent ba professeur Évariste Bochab ma bouge ma bilingue bato abongo bazaka wana comprendre comme na bano eza ko simbate na biso peuple pe na mboka na biso ezo simbate ba mo ba mona te mais na constitution yo zolo bana ba yo cha pays na biso mi pays kimbangiste soki bate pays kimbangiste et au déranger conséquence ya Palestine et salanine bango na Israël simba te bango ba senga ba ko ma état Israël abi bo renoncer na état arabe fo bokoma na soto bito kende na histoire wala to beta masolo wana to za sungonga pona nini na Palestine na Israël banani ba kolomboka pour mukili bolingi vérité te bolingi vérité te bolingi makiele kate bolingi bosolo te banani ba kolomboka banani faut ba obliger banani ba kolo mabele c'est pas des Palestiniens. Nana mona ki nzambe tanga lopesa bango. Ça bango bokota na kana mboko ezokutanga ça sont des tricheries mon frère. Mon frère, ça sont des tricheries. Nzambe qui avait vidé nana mona ki par la révélation Moïse. Révélation de Moïse. Mon frère, nzambe soko azali soko pasalaga akopesa bino makasité po bonyo la batu mususu. Pour bato basani et bato ba renoncer na judaïsme ba komi ba arabe na lobi bon judaïsme yango le christianisme bon bato so faut ba za judaïsme et yango na bi ba conséquences o ya na Congo soki komi état kimbangiste mais so comme état kimbangiste bon bato so ba d'abord un quart ba congolais ba kimbangiste et ça rani trois quarts ba congolais ba kumisa ke ba chrétien et ça rani et ça ni na Congo to na politique ba yemba ba jale lokuna ba nzembo kuna nakati ya parlement na sénat ba nzembo nzambe est-ce que ba politicien na biso bala malam ba zo sunga peuple ba sunga mboka tomoni présence ya bakonzi ebele bakei ko sepela na centenaire ya mbotama parce que nalingi kutu préciser po bato ba centenaire miso ba kanisa centenaire église kimbangiste eza Fumugimbangu Simon Imong na botama na 1921 basangisi kobotama yande sali lelo 100 ans eza bongo oui kobotama na ye banambotama na ye na mokili ya musuni ti lelo nde ekomi 100 ans eza teke pona église kimbangisa donc non kombotama ya Fumugimbangu na mokili na musuni nde koksi 100 ans comprendre mais surtout bito comment ba dimension oyo biso to yebi makambo ya Fumugimbangu to comment ba dimension mususu surtout to no betango wa wana fo émission mobimba émission mobimba bige yo pe Kimbangu ngo pe okendaka pe centre te ngakuna ndolinga to kende kamba okete yo Kimbangu ngo bundela keka yo moka na kwena makambo ya Fumugimbangu eza makambo
ndenge yo jouer lango te toyebi kintwadi toyebi centre d'accueil toyebi vuvamu yo zawa nalobi makambo kimbangu eza ndenge yo jouer lango te makambo kimbangu eza makambo molimo eza makambo spirituel eza makambo te ndenge yo jouer lango na musuni fo mona kanga pa ya kingandi songolo pakala non makambo kimbangu eza makambo spirituel. Donc, il faut dans la dimension spirituelle pour aux en contact avec Kimbangu, il faut dans le contact avec Mvoluzi, puis à ça la makambo, puis au monde à makambo de ça la merveille de Kimbangu. Au biso de monde à tout vivre. Pour ceux qui la merveille à Fumu Kimbangu te, n'attend on a ça qui se sent dans la salle. Mais ceux qui peuvent Fumu Kimbangu à qui bon a douté te mais n'engo kumisaka e. Ceux qui vraiment là qui peuvent na makoki yo kumisaka wana makele kaloro les âmes panzi na yo. Pourquoi pas dépôt yaki fachipe ya tio ata bourgmestre Kasavubu abetoka bakara bande kono kuna na Londres bazo telemela yo balobi yo trahir combat mais yo pe kotango ye bazo sim ondé bazo betona nukara ce problème ezanini ezaka ondé Kimbangu pas zo convaincre te matondo ngonga réponse dans la espace réponse dans la ngonga ndenzambe donc rien ne sert à courir. Le réponse de repose à Angola. Pour ndenge to aliboye, il mon grand prêtre Fumu Kimbangu ndenge ali asala ka. Yep sens. Place ando sala na nini abanda futé ko tuté. Ba tu bolo mais yo ba do futa oté. Bukeda musala ngo bana ko ba ko vivre té. Asomba penzombo boye amemela bana. Et comment va problème? On doit comprendre. Donc mais manda futé té, anda oni comment. C'est non problème. Mais pour votre information, Mugo Fumu Kimbangu abetaka mbula mbongo na Kinshasa awa na Congo awa na Kinshasa na libongo ya place comme libongo baramoto ba congolais ba bien te ba congolais belé ba mambona te ala sai batu ki azana besoin mbongo te pour ça na besoin mbongo mbulo ya betia mbongo wana akomisa pe ba franc congolais mbongo wana belé achina ndaku na ya bando vivre na ngando lia pour azana pouvoir wana ya obetsa mbula ya mbongo vous comprenez. Ne peut le Fumu Kimbangu dans le pouvoir où on a yebi azana ngo na ba dimension na ko fanda peka bo mutaye na ba mala mbongo pesinga aza prophète toi Nzambe na ba dimension on a yebi Fumu Kimbangu faut que to ba expliquer ba Nzambe azana nani Fumu Kimbangu aza Nzambe toi la prophète nanga pona yo matone pona nga Nzambe ou idolâtre et ça promet so yo idolâtre c'est ton problème. Mais ngai po nanga azan Nzambe azana bon Nzambe azana divinité katina eza mutu bon Nzambe e latin nzoto ye wana to benga Mvoluzi Kimbangu ya no moni ngana lo bagi na za yete po na uza yende ni po makambo ya salinga na kwate yo ba je mutu na sid abimi normal bino mona ngono bo comment ba tu ba oza mayele te neni yepe obe za Nzambe na histoire pe yo yebi na awa na JCSK ba za ka missionnaire ka protestant abando sela Nzambe miracle Nzambe nda utiliser ka etro mais bino boko misa Nzambe na lobi papa ba falsifier histoire pa ba ni mo na lobi congolais lingo sala ba débat na ba discussion même place au salate ba débat na ba discussion au sala ba sala ngote o sala ba discussion ba sala on comprend bobeti na lisolo ke basude na tono abima bondima pona miracle mtaboye te na tuni bondima yebisa place bo desina on na Congo awa bien ba livre place obeta on na masolo na ba masapo na ba théâtre ba ni pour bana ba yeba bo salango masuma ça bo salakango so masuma salango za ye moko pe son âme. Mais les grands artistes étaient azani vivants à Koufité les grands pas masuma aza. Les grands artistes sont ceux qui imposent à l'humanité leur religion particulière. Vu que déjà Masumu ça la film Simon Kimbangu était kama libanda, ba comprendre histoire. Libanda ka kuna. Libanda on était comme na Belgique les gars wap. Il est quand RTB. Une fois. Pour envoyer les gens. Bon en promotion. Te yangwana de kamto lobati. Donc ni ngolo ba chele mbongo le na Londres. Non, problème est yangwana te to bake, so eza bongo lingo bake notre gouvernement doit s'impliquer pour na ko sala campagne promotion et loko eza ya biso pour la valeur. On doit avancer. OK. Fumu Kimbangu déjà baloba nini 6 avril ils ont éco comme férié parce que moi j'ose croire
que loi wana eoza na ngora voter eza acté donc botika la bongo maintenant bino pe ba mfumungi mbango bino nde boza na politique ebela to moni awa ba ministre to tanga ba Denis Kambai ba kasi ya bandubo la ministre économie ba tu ba continuation IDPS mobimba je sali ba Miss Makutano ba Jekobe ba nyonso wana na nkamba ba komba kimbangiste mais tant mboka ezo simba te to lo ba peke ba kimbangiste ba na pas responsabilité bino ba to croire na Simon Kimbangu Matondo omoni bato ebele o bakenzela nkamba bakeka pona visibilité mais nazoloba na otala caméra bato ebele bake nkamba bake pona visibilité na kati na bango baza na kimbangu te baza na kimbangi te baza na makieleka te so baza na makieleka baza na kimbangu baza na kimbangi kati na bango moni même Congo ezoza boye te na bisika oyo nyonso to batie bango bazosala bakosalela kimbangu kimbangu elakisi bosolo ezali makieleka oyo eza na kati ya vene ya bato c'est ça kimbangu ayaki mpona makieleka kimbangu ayaki te mpo azala na 10 immeuble ya 20 étages bato bakufa nzala bato bazalaka na tonga te bato bazalaka na kisi te bato baliaka te non wana kimbangu te. Mais namoni lelo yo vice gouverneur azape mvuluzi atikali makolo ngulu na bible azoloba bozo trikeye Jantini Mbaka azopimele musala vandi boye banda sali 2 ans azali banda bato kimbangu bakoka mambo te atelemi makolo ngulu azoloba bakozongisa pe ba droit na eza bien Matondo omoni awa je regarde ma caméra na motuno tuni ngai esalinga mpasi mpe mawa tozwaka bakinois bekunde te toboma etelo na Kinshasa na Congo peuple kinois aza na besoin ya babiloko mobo ya sengaka pa ya bato bazogere biso peuple kinois aza na besoin te amonaka bato bazogere biso bayaka baya kosalela biso bathéâtre c'est-à-dire yo moni yo moko makambo son excellence Nero Mbungu asali mpona yo moni bien a réclamé na tuni yo otang po bino bolinga te batuna no ba question biso batuna biso bolinga te po eza principe na biso eza principe ma bête classe na biso yo boya classe na le boy classe na binoté mais principe wana eza na journalisme té les devoirs de réserve est mis à un journaliste professionnel non soko moni mutayambi ayebini mambo té otune ba question mais ngana répondre té o bongo o na bamputu tongo bayambaka biso to pesa ba to tuna ba bani à répondre yo accompagner na nini donc ne ba répondre professionnel soko eza décryptage ça va té quoi eza décryptage té oh so ligambo yo avant d'abord aux journalistes aux kinois yo avant aux la journaliste aux congolais yo ce qu'on a devant y impartialité na réserve na minute o yo nde matone pesa biso avis na yo pona son excellence Nero Mbungu ya moi nazo pesa mais nazala muto pesa za mpanzi nanga aza kinois aza pesa yo yo tuna starli te na tuna starlité nazo lobaka to solanga na yo po émission pesa ali solo donc elinga lobake ndeko na biso wana Nero Mbungu même soto bito tuna to tanga bakombo ba kinois o bali awa na Kinshasa ba honorable Pacho Panda vous comprenez ba Titi le Valois le pape de la SAP ba Eric Lucas ba Eric Amboma vous comprenez ba Kakato Mandala vous comprenez ba honorable maître Kilum bazali ebele ba tu bazali belé ba Gila Lukesu ba master belé ba aliawa o ba vrai kinois ba aliawa ba bino ba vrai kinois bo aliawa génération zoya génération montante mais ba nakanta ba sepelipete de makambo ya zo sala ou bien sali pourquoi ba sepelité omoni budget ya ville na limite que gouverneur mutasala comprendre
Nandimite que assemblée provinciale gouverneur Moutasala. Nandimite que eloko lwa nti kin bo peto pour esalema penser wana pour ya ba uzonga mbamo na ndaku pabu ebimie bandi bo bendo sala. Pourquoi kokosa bakino? Pourquoi? Pourquoi kokosa bakino? Et là problème té et ko simba té makambe belé ba projet surtout pe simba rate. Mais ce que simbité, il pas faire partie na nini wana. Bon ka dire lo. Sokoleli maboko. Non, ako sokola té 2 ans déjà pendant 2 ans. Pendant 2 ans, hein? On a un salaire. Hein? On a un salaire de combien? Combien? Est-ce qu'il y a un bakino? Est-ce qu'il y a un bakino? Hein? Il y a 37 millions de francs congolais. Oh. C'est belé, bon. Ah, le monde est belé. Mais est-ce que dans la journée, il y a un salaire de l'autre? Ce que tu as salaire de l'autre, tu as un bon point. De à peu près $16,000. You are talking. Obando loba. Ce que tu as ça congolais, quand tu as un bon point. Mais ça n'a rien. Azong c'est un bon point. Vous comprenez? Azong c'est un bon point, pas ça de l'autre. Il y a un moment où tu as ça de l'autre. Donc, biso ba kino normalement, surtout qui organisé, na au sein de la présence bana kin. Pour les institutions, les organisations, photo funda nerombungu, azong sa mbongo wana et quand on a kessa bana kin. 2 ans. Il y a 2 ans, salaire. Azong ça la rien azwa mbongo. Il y a mon de biso. So azwa mbongo bon. Na bino mukanda nyo surtout. Lokola azali deuxième personnalité. Dans ta pour mukanda surtout administrative pour bima. Dans ta copie pour dans ta joie pas monaka. Pourquoi on a kosa biso? Attribution, moi terrain pe gouverneur parti kakaya kendara boye. Mais ça là on peut mbaler beleti. Tout le monde est dans mon bébé là qui peut alors bon gouverneur. Tout le monde. Yo mona inante atambala moko azala. Mais problème na biso zali que toujours linga to tangisa peuple na biso makambo ya mabe. To linga to servir peuple so comme exemple ya mabe, eza mabe. Atika bizaleli wana. Ce n'est pas le moment. Tant temps ndenge mboka ezali. Mboka ezana ba situation très critique. Vous comprenez? Mboka mi colonie toujours kaka ke na Kivu babomi, na Ituri babomi, na Beni babomi, ba violé boy. Toujours mona mboka na la stabilité. Tout ça la concentrer na makambo esengi pour l'aménagement ya mboka na biso. Même pour l'assainissement, même pour na kin bo peto ngo projet ngo surtout. Ba biloko nous tona toza na ngo besoin to aider mboka na biso. Toza na besoin to yaka na ba conflit moko terre à terre et inutile na batu pour na distraire batu. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Si vous y avez un problème na le titulaire na ye. Les législatives c'est l'avant-famille. Fallait que ma femme ait un bureau, qu'on ait un solango. Oh, donc la mission na TVB mabé. Et là secret d'état apparemment. Na administration de la bonté. Soit dans un conflit interne, gérant na l'État, soit dans l'État, dans la société publique, soit au s'adhérer, soit au démissionner. Donc c'est une démission. Mais bilongo aleti. Des membres de bilongo déjà. A démissionner puis ba azongi sambo. Mais bien sûr parce que dans ça té. Il y a dans le dans ça té. Non non salaté banda zala wana. Mais azo asko salaire né. Et puis ba PC sous voiture. Ma PC mais ba kota souka waka. Parce que to ba PC voiture. Ba PC yango pona nini? Ake PC ngom na église. Ezani. Wana za bomwana. Hein, l'enfantillage. Omoni na politique to so gérer ba ni public ba yaka na ba théâtre té. Faut yaka na makambo eza yango, eza makambo nous na ba principe nango, eza na ba règle nango, eza na ba norme nango. Vous comprenez? Eza teke to sala makambo netiki to zo langwa ou bien to na kwiti ou bien ni tout ça. Non 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 non. Faut atika makambo. Nazam vuluzi atika li makolongulu aleli. Kotika la makolongulu. Bakino balamuka. Kotika la makolongulu eza mabete. Kokota contact na bancetre na biso eza mabete. Mais eza na bo solo. Comme na oloba. Eza na makieleka. So eza na bo solo te. Bo ba retour. Non. Bakino banda kala wana tanga bandaki. Ayebaki bakino tozalaka.
Tant qu'il y a 37 millions de francs congolais. Équivalence à 17 000. Est-ce que les Kinois, même commune où il y a comme ça, où il y a Kisenso, après ça, on est. C'est la bonne école. Est-ce que si on a l'été à aucune école? Si on a sous-qualité à aucune école? Si on a l'alibi à aucune école? Donc, il y a des biloko, des prérogatives, oh, yebi, avant que tu aies 10 ans passés, à l'objet, moi, dans parlement, à voter à l'ouani. 3 mandats. 3 mandats, il y a mon lobby, à voter à l'ouani. Pour aider Kisenso, pour aider Ville à Kinshasa. Il y a ça, et ça, à ça, ça, loin on est, comme on est. Comprends? Est-ce que Kinshasa n'est pas boy? 2 ans, nous allons défendre le gouverneur. Hein? Mais nous allons le tant que Kinois. Comprends? Pourquoi les talibans sont propre? Biso banaki na saleté. Kenabi marambo et talibi biso banaki na propre. Ok, biso banaki. Biso sko banaki to lo basiko ke na kin makambo ebele zo leka ya mabe. Yeko tazo batu atika ba suppléant na assemblée provinciale pe na nationale. Est-ce que c'est normal? Pourquoi tu tricher? Pourquoi tu tricher? Et puis Toyo qui te l'a dit mission msuke azora bango bambongo surtout après ça bango ba $1000 $2000. Tout ça c'est du vol. Balabi kutu ona ba soso kutu so ba pesa na fin de l'année, ba pesa ba soso ya boto la ba soso wana. Donc omoni bassesse. Omoni place toujours qu'il distraction. Vice-gouverneur. Yamboka. Autorité numéro 2 à ville. Deuxième personnalité de la ville de Kinshasa. Au second niveau. Mais il y a moi qui battu la deuxième personnalité. Au moins la ville de Kinshasa, même président Fachi, Asima Nabango. Ouais. A comment aller tchèque. La ville de Kinshasa, président, c'est Gentil Ngobela. Deuxième, Mumbu Nero. Mais il y a moi qui battu la deuxième. Mais il y a des gens qui vont expliquer à Kinois. Constitution, il y a ville, il y a Kinshasa, et l'objet qui est à cas absence, il y a gouverneur, mais vice à l'intérim. Bah, PCA et Loko Moussousou. Donc, nous avons dit que si on a un gouverneur à Zate, mais si on a un gouverneur à Sala, yom do Sala. Mais si on a un gouverneur à Moutemala. Si on a un 3, 4, 5, donc à Moutemala, article moi fourchette. Sinon, tu es obligé d'articuler. Le vice-ministre, si on a chargé de mais aux alliés, on a un cas d'absence. Voilà. On doit avancer. On a compris. Tolinga est vraiment fan parce qu'il s'agit de Kinshasa. Babiso yo mitole kunama na bakina. Bangalie mawa. Toza mabana ya kini ya solo. Et quand il s'agit d'un dossier où ils ont Simba Kinshasa, il faut tout réfléchir non pas sur yango. Mais pour finir, pourquoi Toumeli gouvernement kakati les obimate? Na ba analyse na yo na les niveaux to komiawa. Qu'est-ce qui peut être à la base de ces blocages? Mon frère, ce qui n'a pas tout le monde tout ça là-bas pour ça ya bato. Résultat dans yango tout le monde. Comment mboka moko bato nyo surtout ba komi ko linga ba ministre? Comment? Non, mais babi complication bandi na niveau nini. Balobi oui ministre, oui député, ministère moko. Moïse a 70 députés. Donc il s'attendait au moins à 8 ministres. Du coup, IDPS aux 32 députés, il faut bazoa 4 ministres. IDPS CG lobi ke bango bazana 8 ministères. Ce que Moïse a au moins lukaye ba oh. Mais bino batu bozo, fallait bozoa 4, bozo 8, nga na zo 5 ndenge ni bo expliquer nga guerre bandi. Est-ce que na ba mboka oyoyo oza na ba démocratie ya kale Cuba ça m'a fait bon. Ça m'a bon. Pour les gars na Congo mutu ça m'a bon. C'est là où les bas blessent. Hein? Tokoki ko gérer mboka ndenge wana te. Na ba groupement, na ba regroupement, na ba tout ça na ba non, ils ont bon mutu.
Batu boni baza ya qualité, baza ba ko sala musala malamu ba na motema malamu pona mboka pe pona peuple. Oyo baza na ba groupement wana te. Baza te. Tala. So to continuer boy na mboko yo, mambebele tambola te. Yango ngai na mboko na Congo nga na lobango miko surtout. J'aime pas la démocratie. Monarchie. Na linga démocratie te na Congo. Démocratie hein, et le bata papa di Angenda. Kuntima paix à son âme, alors démocratie ezali eloko malamu te pona biso batu mwindo. Chirac parle de démocratie ezali l'ex pona africain. Comprendre? Ngana mboko na laga esprit ba président mibale. Faut réunir na mboko. Faut la musa esprit à Mobutu na mboko. Na musée. Au moins ça va des autres monde na nzela na ba chauffeur ba embouteillage. Et c'est na mandate. Et c'est na ki bazui. Au moins toi na 4 sous-régions. Hein? Na 4 sous-régions on a bazui 5 chauffeurs na 4 sous-régions. Na ba sous-région place ba les places ça là ba des ordres. Âge noni. Oh 42 ans. 42 ba ça on fait. Fimbo en plein air. Place wana ba chauffeur sans wiki. Au moins ba chauffeur ne soit sur ba bêtise. Droit de l'homme. Et droit de l'homme fimbo ça. Adjoui fimbo. L'intégrité physique et na lobby na yo na Chine droit de l'homme ezalaka. Mais tana ndenge Chine tambola. Est-ce que droit de l'homme est droit de l'homme tosa mibeko. O tosa mibeko te fimbo kuna batsali yango. Fimbo na bata moto. Fimbu na batona so basali yango na Congo omona mambo yani na obetolo li solo muza koti 97 98 biso yegi Kinshasa bali boso menga no mata taxibiste est-ce que menga no mata taxibiste poisoni makati ba maseba mambo tout ça makolo ezate na mazo mata taxibiste transport ndenge na poto ministre mata bis amata ministre pour sa vélo amata bis amata train et moyen de transport et puis muta okama mututé. Mais awa so muta netinga banana ya nana mata wewa te na ko mata pe wewa te pour la nini lo lenge ya ekumbelele ya ndenge ça mais on regarde moyen de transport mon fiable lelo mais na ko mata ngote point c'est comme ça donc ningolo baki leadership moko ya ko kuba na ndenge osaka te na ndenge ba congolais l'esprit ba congolais l'esprit ba kinois l'esprit na bino de pour toi émanation ya même peuple. Donc, ce qu'il faut s'appliquer, c'est l'autre bateau de Baokanzane. Ok, to komi na suka matondo mingi na espace pesibiso po pesa pe mabanzo ya yo ndenge tolobaka moya conclusion to message na peuple congolais o balandi biso bakoki ko espérer nini basala nini po ete ba makambo tozoloba lelo tozola ngo ba solution matondo yangano moni mouvement to lancer qui bolinga mabele toujours linga ba congolais vraiment boye debiso ba s'enregistrer ba mi kotisa ba adhésion ba ye pona koyebaka ba droit na bango pona koyeba bango pe ba sala ba devoir na bango ozo comprendre na kati ya Congo ya ville ya Kinshasa pe na Congo mobimba pour sauter et l'homme ça ngezate pour mutu surtout et comme le roi dit batu surtout na politique ba komi ko wela ba par na bango bon ce ko biso bato to ali banda ya politique to vivre ndeni ce ko to komi ndenge to yali boye ce ko lelo mikolo pona ba émotion na bango pona ba sentiment na bango pona ba posa na bango de mwango sans gouvernement et puis ma bébé telemi ponini l'expédition va faire courante et ça va tout ndenge sengeli zala ndenge zala ba mboka mususu ba Belgique va vendre ba 4 sans ma gouvernement mais ba expédition ma ramunu chez Otambolo mais awa lelo kaka bozela nanu bozela nanu to na signature te to na boyete ezani hein yangona peuple congolais kozaka distraité to so boya distraction na peuple congolais distraction to zo boya mensonge to zo boya ba demi vérité to zo boya. Tu comprends?
toyaka na mboko yo to botami na mboko to kol na mboko toza ba spectateur te toza ba acteur toyako tika batu te toyaki to vivre na harmonie les uns et les autres vous comprenez pour to vivre na harmonie wana faut ba norme to respecter ya faut tous la discipliner alors très discipliné même vous comprenez il y a des to comment on est ko wela na le lo mo boy ya nini pour na penine vous comprenez to ndenge to bota maka ndenge to zongaka parce que nana ngazonga na bozui mutaona bakundo ndenge nini basala ndenge nini okay oh pe bakundi na pasi na bopete ake kaka mais eloko nini yo tiki baye baka valeur ya mutu to ya mboka na ba compte à banque te façon mutu azo vivre na mokili nde baye ba valeur na ye boania intelligence eloko nini apporter na société na ye na mboka na ye yango wana mais ça que bato moko wela ka neti ba mona ba wela ka bozui yanga lelo comme na nzela pour pas respecter ou même la famille même na baninga na banini faut pas talo par rapport à bozui mais non ça bon côté OK Matondo tozalaki na mwana mboka Koko Matone Kimbangu Congo donc boyebi aza penza combattant ba pionnier ya combat na niveau ya diaspora wana malgré lelo bandeko no ba bengo traître otalaki ba commentaire ebele babi yo trahir combat pour comment yo bozaki na bitumba mais moto bo continuer na ndenga mabe yo komi wana okomi ko soutenir ye pona bango barolinga lisute yo loba na kombo combat lobaka na kombo ya cash na kombo ya pouvoir koto yo parce que kuna bazo reconnaître lisute bandeko mo babenga babi oui asale belé na combat mais ati asuki na katikati akomiti na suka te po alandi ndenge ndeko safalo baka supa ndakala alandi supa ndakala akekuna bon voilà ezaki Koko Matone Kimbangu tekomina omoni ba stratégie hein seconde kaka na lobi na yo ba stratégie ya mutu ezaka personnel OK mais mboka eza ya biso tokotika pe mboko ekufaka te vous comprenez toza toujours côté à peuple côté à mboka malgré ça na Congo mais ermo ya kotumba zo tumba mais là tumba ko tout na zo lobo esengeli est-ce que zo tumba mutu OK on se comprend na point tant to dénoncer to loba makambo tant to loba mboka ndenge ya liboy rien ne va na lobité est-ce que fona loba avant loba fona na Londres hein mais na alia na loba miko surtout rien ne marche rien ne va na Congo na zanga da Congo na lobia. Est-ce que on a bon mout Matondo. Rien ne va. Matondo. Pour le régime, nous appelons ça en maïté. Sinon, nous appelons ça en couranté. Nous allons à la rater. Ouais, katana ya vantiera waka pendant 20 minutes. Bo lobi lobi nzoke zaki na ngona inga. Pamba bongisi mara. Soins médicaux nazala ngote. Na mboko ne alia. Assurance nazala ngote. Soko yo yebisanga. Insécurité à ciel ouvert. Na lobi yango. Soko boni na lobani. Ya on peut ba opimer le pouvoir. Pas opimer na ngate pour na 5 peut-être. Facha peso boya. Mais la sengité. Matondo. Tomina Souka. Merci Odette Lessa. Depuis Switzerland, il y a José Moulumba. Depuis Birmingham. Les beaux gars de Birmingham. Le mari de ma petite sœur. Mère Béni Penda Barcelone. Bibi Chouami, na émission ya Koko Matone na Ningoboka mabana ya Angleterre. Oh. Nga dans la famille en Angleterre. La charmante. Bibi Chouami. Oh ma chérie. La personne bonne. Bisous. Il y a Israël. Il y a Israël. Donc, wana ada chéri nanga. Na pesi bana nyoso tu ya London zone rouge. Zone rouge moyo mbote. Matondo da bino tozara ne tumba. Bosambela rapona biso. En tout cas tolinga nzambe, to sambela nzambe, tolinga na bena. Ça a l'air à peine chaîne mo zone rouge, c'est peli fort. Ah bon? Atricha. Mais première mais zone rouge moyo apesi bino mbote tozo bunda sur place na terrain en tout cas moment est très difficile bosambela pona biso tolinga mboka na biso ya solo penza bolinga mabele eleki ya batu Matondo bolinga mabele eleki ya batu mais merci fa merci bande ko balandi
tozalaki penza liboso ya etando ike oyo bolandi biso penza. Merci na Starly Lima oyo a réalisé émission oyo pour bo sepela nango à chaque man qui m'a assisté à chaque Kwezi. Donc merci na yo bande ko balandi ngana bino tokutani mbala ya sima kimia e umela na mabota na bino. Merci. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça Kano, Yende Mokonza Masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois tu m'as beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko